Saratola TV. Na koti pe na vie professionnelle ya Sila, la vie professionnelle ya Ursule na oluka pena na yeba na bango mibale. Nzoka ti batu baganga Sila mwana ina atanga ina te. Saratola TV. Comment banda kozongisa ba prix international ata congolais moko ata na liste ato kozwate azate. Ba penser à bisoté parce que on est trop locaux. Très bien. Ba penser à bisoté. Saratola TV. Mbali bosona kama komona que tchelanga capture wana nzoka peshanga ba sélectionnera na App Award. Ah ben oui. N'habite? Tcha capture wana papa. Tika kaboy, tcha capture awa. Même à Kamboza hein. Tcha mona katika kasi yango to solo là. Allons-y. Allons ba vous avez na matière wana. Affaire les internationaux. Saratola TV. T na monité. Na nenga faute penda Sila na peshanga eza affaire à Falina faire. Oui, babandaka basalaka succès mais souka nango. Saratola TV. C'est ça. Batu ba kantate ba film oyo Ursula obimisa Sila obimisa chaque jour nde laxiki à l'équipe peshanga te. Koleka mutu ya eza na ba norme nango faut qu'on Le principe, oui. Le principe. Oui. Saratola TV. Déjà ba film si la salaka eza ba film eza théâtre. Peshanga salika à 3 plans. Na ba norme. Na ba norme. Na bana basi aza la seule actrice ou a joué na aéroport. Na bana mibale eza président Caleb. Et puis a joué na aéroport international de Luanda. Saratola TV. Elle mérite le respect, oui, et la considération. Yango moni asala film à qualité et non quantité. Et puis elle est la première yakosa la filmer. Ah bon? Parmi les filles, Moutouali Bosso a salé filmé. C'est Ursule Peshanga. Ok. Oui, mais les archives sont là. Batang il a biso kombo ya Moutouana. Oyo a sala filmé avant Ursule Peshanga. Azate? Donc Saratola TV. Net il est là soto bina batu pendo ba koma filmer. Na moni na moi moi c'est l'équipe Belvie na koma. Non, wana même ataba ngo moko ba comédien ba que Belvie écrit. C'est que mutu na mutu azo mériter trophée moko na coin na mais soki mutu moko o aza na capacité à remplir ba critères wana te bo PC ba trophée. Wana ekomi kikamaji. Saratola TV. La chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Bandeko Balandia émission Oyo. Il est temps de vous informer. Oezalaka devoir nabino, devoir nabiso droit nabino. Il y a kozala informer na temps réel, na kanisi na attaque na ngawana. Vous avez déjà compris que sur ce plateau, je serai avec Madame Tola Oyo Toko partager nos savoirs sur cette situation, sur l'incompréhension, sur l'incompétence, sur Ebele ya batu ya Amachivi bazo contribuer beaucoup des antivaleurs bate Oyo. Au lieu de lutter pour en finir avec cette situation, bazoya lisusu kocha essence nakati ya moto pour moto donc epela lisusu makas. Je serai avec Maman Sarah une façon ya ça la analyse oyo bien. Et moi ce qui m'arrange le plus c'est ça que nous qui faisons des analyses oyo. On vient tout doucement, bonnement devant vous avec des analyses. Oyo, ezoko construire, ezoko pesa quelque chose, na mitou ya batu oyo, bazali na besoin ya ko comprendre. Nous ne sommes pas aussi obligés, ya ko faire comprendre batu nyonso. Voilà. Le maire fan, le maire abonné, je vous salue. Nzambe Azala Nabino, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouane, Fatou de Conti Makia Lakumba, Madeline Aketa, Tata Poe FAP4, Jenny Beta Industriel, émission Nabiso Yangoyo, Maman Bijoun
Ketani, hein, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, maman Bijou. Un grand merci à maman Zozo. La femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Lobi de Tuninga. T'as dit, boni maman Sarah, na mouni était des jours au tourné. Papa Noé, maman Sarah, yé, tozana na plateau. Un grand merci à maman Deborah Lubanda. Kilo Abamera Calgary. Un grand merci à M. Bertin Kondembongo, propre infirmier clinicien depuis Montréal. Na Canada, maman Emily Setimainga, nzambe azala na bino bandeko balandi awa bozwa pena ba kiti tomeka ko fanda poto landa émission oyo en tête reposée bokozala dessus te maman Sarah déjà zana mur na biso awa to luka moyeto sola na yenan maman Sarah bonjour. Bonjour Tadingala pa bonjour na bandeko nyonso bazolanda biso de partout dans le monde, en tout cas bambote na bino ngwana ba meilleur fan. Salam Nabino Angwana. Merci Tadi. Bonne santé. Ouais, ça va bien, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Avec beaucoup de programmes, mais toujours mes kako. Kosala nyonso à la fois. Très bien. Trop de programmes. Aux apéras, en tout cas, moi comme il faut réaliser en oignon tout parce qu'on court derrière le temps. Le temps. Donc, en même temps, Kabola, tant que côté formation, tant que Hollandi sous côté, Ozungi, tant que mission P, donc, tout est arabe. Parce que dans tant que ma casse est assoutée. Très bien. Au salate, au kolobate. Donc, tant au maïna maquillé, au sala force, on bosse comme de fous. Voilà. Voilà, une semaine trop chargée, très occupée. Sarah Tola, moi, question, il y a curiosité. Oui. La mère des enfants, Moussia Batou, elle est dans le business, en même temps, elle est à la télé, dans les analyses. On se partage à Kandengeni Batachouana Nyonso Sarah parce que Ezana Misusu Balobaka qui est à la facilité. Est-ce que chez toi Ezalaka difficile facile? C'est facile. Il y a question et organisation. Okay. Juste l'organisation. Oui, bien on ça le programme nayo, oui bien que faut na lamba jour tel pour ne pas que na sala lamba chaque jour. Il faut na sala boye émission business fona gérango boy donc les programme mobimba ya sala organisation et ce qu'on réussir na organisation na ya sala programme ndengo wana mona que les loroté on se départager facilement. Très bien. Au kokota na business au kokota na lamba nyonso wana sala en même temps ils a programme na organisation. Très bien, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarah Tola Télévision, merci beaucoup pour la confiance. Oh, bozo continue à copier ça. Dio, oh, bazo bengango, Dio d'enfer, Dio à choc. Dio, y a ba idée. Dio, oh, ce qui déjà ba Monica lien koti na bandaku, il y a certaines personnes bazoaka poulou. Vous devez supporter parce que c'est la tête qui dérange et les savoirs, l'intelligence aussi. Et ce qui dérange, moi, ma casse, contrairement à bande comme Soussou, qu'on critiquer, mais ça là vraiment moi effort, améliorer. Na ko profiter awa, le ko la tolo bela ba comédien pour na ko senga na ba congolais nyonso et des congolaises d'aller faire un tour de l'autre côté par maman Dinana. Maman Dinana, la douce au binonyonso boyebi après légitime défense, affiche en wana, je souhaite à Koluka Moyen, à Tchela Bisso, je souhaite à Koluka Moyen, donc à Tchela Bisso, affiche wana, bozo comme on a été, bakomi bongo, carte sur table. Carte sur table, ezali filmé à Sika. Oyo ya maman Dinana, azoko préparé kuna nangambu ya DD télévision. Ba congolais nyonso boke ne ko s'abonner, bo luka moyen, bo otala filmé wana. RT ozonga bo etomoni poutine ya écriture ya Congo, elle s'appelle Belvi Kondi. Merci beaucoup. Après mon âme n'est pas partie, Belvi a zongi lisusu avec force cette fois-ci, ezali Mia Madre. Et vous devez comprendre les titres. Le thème exploité, fauna formé, et qui ne pena donc le komoko, bo qui ne s'abonner, famille bota, bo à la mobiliser, beaucoup de distraction, te bo à la mobiliser, bo continuer toujours que s'abonner massivement, encore une fois na Belvi Télévision, bo partager ba film naie, bo apporter un plus sur ce que cette dame est en train de faire, malgré beaucoup critiqué, mais les bons dieux. Les bons dieux azali toujours tout autour naie nakansi ingénieur Josué a télébiso moi ba extrait wana mikie bomoni le vidéo ce qui veut dire que Mia Madre déjà ezali disponible na Belvi Télévision. Sarah, lorsque tu apprends aujourd'hui que nuit et jour les comédiens congolais
bazo ko travailler, bazo ko tourner, ba filmer, mais ils ne sont pas classés parmi Baeoyo basalaka cinéma na Afrique na biso. Yo koki ko sala donc analyse nini sur ce genre de choses. Analyse au sein les attentats-dit. Bazar local, c'est tout. Ngana lobango a OK. Bastar na biso to mona lelo bastar baza communautaire. Bakenda na libanda te libanda na bache. Ande mona biso ba journaliste. Très bien. Toza communautaire. Toza na international te menga na milongola parce que ngana na carte internationale. Donc je suis carte na internationale eza la bomba ka date de naissance na ngai na année de naissance. Donc naza communautaire te nzamba salanga grâce na koma na ngape international. Donc tellement le programme en trop, il fallait qu'on ait un tour na Côte d'Ivoire. Na qui me ko sangisa culture hein. Et pas Makoso. Bo yorati nango yambanga kuna. Makoso ka ni mto ko tsanga kota a. Mona putu. Kota a. Qui n'est pas amant chic. Vous comprenez. Donc to me un peu ko sala moi ko sangisa makambo ko sangisa culture et aux alikanti moko vraiment ya malamu. Alors biso la plupart fallait à ça effort à réussir qu'aux zoapé communauté internationale. C'est-à-dire c'est très important. Ceux qui bapé saka ba influenceur bazope sabango bazo remettre bango ba prix international et que na communauté na biso ba pensara na biso te na Congo ke ba chapa ata to zoate mais na liste quand même on des ala ke zala même ata muta suka ata ozwanote mais to moni quand même na liste tout le monde arrête ba che Inosbi ba che Fali ba che Ferré de Bordeaux mutazwaka mais quand même Belaxi qui ba congolais pe ba kotaki. Très bien. Oui. Mais comment banda kozongi ça ba prix international ata congolais moko ata na liste ata kozwate azate. Ba penser na bisoté parce que on est trop locaux. Très bien. Ba penser na bisoté. Mbali bosona ka moi komona que tchelanga capture wana nzoka peshanga ba sélectionnera na App Award. Ah ben oui. Tu as capturé wana papa. Tika kaboye, tu as capturé awa. Même makamboza hein. Tu as mon katika kasi yango to solo là. Allons-y. Alors ba vous avez na matière wana. Affaire les internationaux. Kasi moi je suis un professeur, je dois chercher comment yago bimisa oyo ozaki na posa go bimisa te mais c'est ça, je fais la pédagogie. Eh nzambe mwana abimelinga na mwamba. Diego, pona nini boy? Sarah, yo ozoko reprocher awa batu, soyez professionnels. Oza awa mutema na mwamba, je vous informe. Azali accro na mwamba na degré moko. Imaginez-vous mwamba oya ye ya ndaku. Fabriqué awa. Fabriqué na ndaku na ye. Mais pour batu baliate aza besoin Natange loko yoza besoin au sala na mwamba. C'est comment mtu akoza la cro na mwamba jusqu'à ce niveau. Batu misuzu ba sutukela na bango soki your god soki na ba shawarma soki shawarma yo mwamba kana nguba. Mwamba. Et puis na dia ngona lima ya lobo milkité. Vraiment. Non milk. Ozo kata dit. Très bien. Donc tu l'as biso capture. Tika capture kolongolate eza pnda a. Au mona que ata zwakati yango na mona ke peshanga bazoué na facilité na Hollywood à répondre dans quelques critères. Tadi na kosote même ceux qui lelo lingo za la certifié na ba page nga Twitter na nga certifié bazo luka pe ba certifié Instagram na nga na page na nga au moins pose à la certifié ils rappellent na ba critères au moins na ba otuna nini ela que ça biso koza personne célèbre Netinga nazwaka ba lien international o balobela nga babenga ngo na kumo bango mo babenga ngo ba René a important place o babenga ngo ba tous les kaka jo to mona do René to tuna et to zonga. Les articles, voilà. Non mais au monique que moi je peux remplacer aussi René. La tête fonctionne hein. C'est ça. Place ba lobelanga nana ba page lobelanga ba les regards ba RTBF même il y a Côte d'Ivoire ba to ba lobelanga ba grand page lobelanga
sikoyo ndenge moko pe na ba Nollywood wana eza na ba principe nango po bazwa yo faut répondre na ba critères. Ba critères wana oui. Avant wana batala pe ba nombre d'abonnés. Pechanga a plus d'1 million d'abonnés. Dédé et l'autre Pechanga éco défendre que non, naza capable preuve on est j'ai été sélectionné malgré nazoa katena apawar. Place où la kisi que Pechanga international. Et puis na complété au Bungate na petite vidéo oyo Pechanga à l'Obakiango lorsque les Nigériens ba koti na Google ba beti kombo nanga ba moni niveau ongai na zaleli ba lobi mais nous sommes avec une star awa et ils étaient obligés ya kopesa Pechanga sécurité ça j'informe na bato ba yebité Mama Sarah Limbisa Nollywood est au commis affilié na ye au commis acteur na ye baza obligé ya ko assurer sécurité na yo kolala na yo ba place nyonso ozo kotambola donc c'est-à-dire au commis na charge na bango donc ndeti ndenge mama Ursule azawana soit niatika Nigeria boy bou sécurité mbala moko yé Nollywood des yeux en charge parce qu'azali moko na bango moi na bango continuons ozo comprendre donc na e baraté mais au fur et à mesure tant on a jalousie sur la carte de la communauté et comment pousser ngana que nous avons information sur Pechanga. Mais franchement na moni mutale ki Pechanga te hein. Azate. Te na monité. Na nenga faute penda si la na Pechanga les affaires à Falina faire. Oui, babandaka, ba salara succès mais souka nango. C'est ça. Batu ba kantate ba film oyo Ursule obimisa si la obimisa chaque jour. À l'équipe Pechanga te koleka mutu ya eza na ba norme na ngo faut le principe oui le principe oui déjà ba film si la salaka eza ba film te eza théâtre Pechanga salika 3 plans na ba norme na bana basi aza la seule actrice ou a joué na aéroport na bana mibale eza président Caleb. Et puis, jouer à l'aéroport international de Luanda. Il y a Kinshasa Koutou, tu peux y a Kinshasa, Oko Benga Benga. Elle a rêvé grand depuis. Donc, il y a international. Même les Nigériens pour filmer l'aéroport, il y a maman la procédure. Ouais, procédure, il y a autorisation. Il y a. Ils ont filmé frontières. Ils interdits. Partout, la prise de vue telle que chez nous, ils ont autorisé, mais sauf congolaise, congolaise, angolaise. Au commis na pouvoir, on a filmer mboka ya batu ndenge nini. Donc Pechanga arrive à munene. Elle mérite le respect et la considération. Yango moni asala filmer à qualité et non quantité. Et puis elle est la première yakosa la filmer. Ah bon? Parmi les filles, Moutouali Bosso a salé filmé. C'est Ursule Pechanga. Ok. Oui, mais les archives sont là. Batang il a biso kombo ya Moutouana. Oyo a salé filmé avant Ursule Pechanga. Donc Pechanga bando rêvé munene. Voilà pourquoi ça là ba film. Donc ba film à Pechanga sera que dans les États-Unis ba considérer. Film ils ont répondre na ba norme. Ba générique. Bah, effet sonore, tout ça. Même titrage, tout ça. Todo Pesabinoka, moi, bah, idée, au moni, lorsque vous appelez en film. Il faut les à la film. Générique, naïe, présentation, il y a un acteur, titrage et contaka. Et contaka. Ça compte. Ursule travaille sur son image. Oui. Ursule travaille sur son image. Et non travaille sur le maquillé les yabafan. Ursule travaille sur son image. Tout va travailler sur bafan. Donc à la mouki à mon acheté belle vie à titre A, il y a un titre à contrer. Kasi yango elo ke boma ferité, à mon il fallait acheter droit chemin, il y a un sens interdit. Tileno. Tout ça kana kacha sens interdit. Ko se kate. Yezo la biloko. Est-ce que vous remarquez que les musiciens à Kalabando bunda na ba titre? C'est ça. Il y a un théâtre. Soit moni par exemple, Bellevue a tué le cœur de l'homme. Yekuna tué jalousie sokini. Est-ce que vous avez non pour nani Bellevue a tué le cœur de l'homme? Écriture na ya komaki wana. Ils
net il est là surtout bien battu pendo ba comment filmer na moni non moi c'est l'équipe Belleville non comment non wana même ata bango moko ba comédien ba que Belleville c'est que mutu na mutu azo mériter trophée moko na coin na mais so mutu moko o azana capacité à remplir ba critères wana te bo PC ba trophée wana e komi Kikamaji ba Rimer bimagi déjà parce que to net tala na soto ke na be critique tout monde a Belleville mazuela ngo trophée te ni kotala ba otalete. On comprend. Donc mutu na point fort na particularité na ye. Donc yo zo tia titre pour ka Belleville tia ko contre Belleville. Mais vous savez pas que Belleville tia ngo na angle nini na spiritualité nini. Elle a été inspirée par quoi? Na droit chemin. Yo moni que faut contrer pour adversaire na oye na sens interdit. Ti le lot ozaka na kacha sens interdit. Obanota makolo. Makolo na se mutu. Yo kana yo moko makolo likolo mutu na se. Sens interdit. Donc eza na nous sens moko eza interdit. Ya o commander ni. Mutabi droit chemin na kei. Yo yé na sens interdit. C'est-à-dire sur l'état yé na sens interdit bakangi yo OK au sali prison nzambi wani. Donc, aux hommes on a réfléchir pour na ba fan. Ba fan ba ici moni bango kuna te bango ba tie jalousie. Bino biso peto chabo. Non. Travaille pour ton image. Au monde ngi comment kanga bango. Netinga na ba journaliste na mino TV na presse. Mutolo balanga lekinga zate ya international ba ebiote ngana na carte. Ngana na carte. Ya importé zate ke ngam na banda kala. Il a importé ça à commis international. Yango batu ba boya Gomez tenga tinga. Et le quoi nande ezomel ça batu poison. Tinga personnellement Natala Gomez te. Na yebi ate loko mo Gomez a apporté na théâtre Congo. Même ngai. Mais il y a important apporter culture ya Congo na Nigeria na industrie monene ya Yambo. À commis international certifié. Na na kati ya Libya. Na na carte internationale place sur na ko cha caméra na ngana lobby. Na carte bien certifiée. On se comprend. Donc, on a travaillé sur mon image et non pour na kosepelisa bato. Oui, to kosepelisa ba fan na biso, mais ba fan na biso pe ba kosunga biso te maman Sarah c'est pe ça biso menendo hotel. Même que nga ba fan na nga ba so ba fan ba maman Sarah tout le monde a sous docteur Patrick. Donc excuse ba na pour ça makamanzambe pe. A manqué bango édification de Zangi il faut et ya ekota. On se comprend. Mais ils ont ba fan mususu baza wana pona sepelaka finga ka neti Sarah wana fo finga mais non ton image. Fan wana azana est insensé derrière la caméra. Azana est anonyme. Maintenant toi ton image ozo rêver nini plus tard. Ceux qui ont rêvé grand jusqu'au jour d'aujourd'hui, bazo poser ba pierre et zo komona ndakisa Gomez wana ba témoignage na nyo so bato bazo kopé ça. Bazo lobanine depuis kala abano rêvé kaka Hollywood. Akoksi ba rêve na si asala effort aye ba même atambo. Tala batu, tala muta oleka ne mission lobake. Netinga soit disant aux aranambongo kenda ba poto ko respecter poto na ko vanda to lobela mamba basila. Donc yé moko ebi musala na été valeur na ngota ebi musala na réseaux sociaux te donc pona batu ko vanda nde bo solo na politique a chaka manika yambi donc manika c'est important à l'équipe bo solo na la. Jamais. Bazoba. Parce qu'un journaliste ou azana YouTube ndazolo donc ayebi même pas valeur à YouTube, ayebi même pas valeur na yé moko na kata communauté et son boulot. Est-ce que pour l'obéla mutu, il faut mutu wana zala grand collègue kayo? Jamais. Pour analyser sur les locaux, il faut ça pauvre. Donc l'ingo faire voir batuke bato ba ah na YouTube mutambongo azatete batambongo baza. Bazali oui. Batu balara na bikok te baza. Baza. Na YouTube baza. Batu bana ba parking ba voyageur avi na bango à l'aise, mo ba ene bana baza. Ils sont là, oui. Attention to longwe na communauté congolaise toke na Côte d'Ivoire. Tozuka makoso na leki na ba journaliste à télévision na biso na YouTube na leki. Te azate. Azate. Aza makoso aza na kati ya base, ana kati ya clash, ana kati ya nyonso. En même temps pasteur. Pasteur, oui. Bandimi pe ebele. Oh. Ils ont regardé ni lesté bandimi ba comment ya koluka. Et puis bango
Balora biso tout ça live sous 1000 personnes à Facebook. Jamais. Ça va 40 000 personnes en ligne. 50 000, c'est-à-dire monde entier. Monde entier, bazar derrière bango. Skoyo yo lobalanga ke mutambongo alobela makambo batute. C'est que ça zobo ebiti na journalisme te. Ba grand prêtre écoute, ba grand prêtre mutuloko la bo solo. La politique. Aza grand prêtre parmi les grands prêtres. Christian Bosembe abimeli wan. Et puis ti lelo azaka na kati ya YouTube. Ti lelo azaka na YouTube. Batu ba ebi importance ya o bazate na ya musala ba osala. Les problèmes c'est quoi Sarah? C'est les problèmes, il y a éthique, culture, éducation, il y a mutu. Na oyo ayeko luka na place publique. Omoni ezana bande konabiso mususu, excusez. Basatanda te que un jour lelo nzambe akosala ye grâce moko boye asali o bakoma kosala bakoma ko se sous-estimer bango moko même air aye liboso ya caméra azo bateni ni fo aloba donc comment ka go lia bango et comment ka go mela bango tu vois. Ah mais ça là, il faut pas qu'on rigole ko sekana yo wana e mataka ba toute tension te tadi omoni si la pechanga ils a affaire à Falina Ferré. Non mais Falina Ferré parce que pechanga et karna mama si là ils a moulaï baza ba maman OK je dois du respect. Falina Ferré ku ba pembe. Ouais, je dois du respect. Tout ça et lokola Falina Robinho et Carpendeza. Je dois du respect. Parce que ba film nyonso aussi la salle na chaîne na ils a ba théâtre. Si la non salle ta film mo te ekokani na na pesa ta titre moko. Pesa ta titre moko. Pour baye ba keyo penado. La fille de mon père. La fille de mon père. Qu'a film La fille de mon père. Un film qui a été bien réalisé. Devoir. Devoir. Chef d'œuvre. Devoir au sarana tête a dit. Muto longolango azate donc abakisa un plus moro na théâtre à Congo. Moni lo na zaosenga ba la biso ya sila. Ti lelo ba na ngote. À part les insultes. Tozo ya wana. Nous ba na ngote. Donc atiki batras au place toko benga azawa ya mbonelo hotel awa ya mbonelo hotel awa ya mbonelo hotel lelo certifié na Hollywood azo continuer ya bon matabo kita azana kata Hollywood aza international eloko ana ndezo soi et puis kolongola et comme passe j'ai même appris que même ba Walter ba comme ko comprendre maintenant que jalousie eza jalousie na mauvaise foi ouais ozo comprendre donc et puis erreur basali bakangeli bandeko na bango mususu porte bango ba mona loka ba osala po balongola pechanga mais omoni na lobango motema mabe ya bato ebele pusaka bato musu balinga bato très bien nga papa Roy na maman Mariam po balinga nga su makasi ezaki ni mafinga communauté mais comment bato ba finga boy bato ba oseka yo papa bwaka yo désormais komi mwana na biso bango ba fungo linga porte ndenge pe ba osala ba pechanga ba okangela ba comédien mususu porte mais ba fungoleli ba pechanga porte kuna mususu po comédien moko uta konga ke kuna ta musu ba boyo yambaye bo lobaka ba congolais so yambi bango mafinge yaka elanda mwende bokangeli ba tu porte sans les savoir bobo sani que demain ou après demain si la pas ko obeta porte pe na ndenge na epo ba fongoleli po za entreprise mutu to ana droit que senga musala mais bokangiango mais nande ça libre je ne pense pas. Je ne pense pas que maman si la a ça la démarche mon pas kota Hollywood sinon ekosopa ba union so bazo finga bato. Ouais, je ne pense pas. Loba a kokende na deuxième industrie où eza soki Maroc peut-être à Maroc ouais. Toza na ba Maroc, toza na ba Sénégal, toza na ba Éthiopie, toza na ba Égypte parce que Égypte ndé muto suka na top 10 toza na ba nation za moi donc belé quoi peut-être ba ko kene na ngam wana pas biso moko to valoriser musa na biso les anti-valeurs za trop Sarah mutema mabe ketu ngana bandako lo ba mboka na biso to soutenir te lukuta bon maman Olive salini maman Olive memara bino Dubaï film à Dubaï kenda wapi bah ça là n'importe quoi. Et puis ils avaient l'argent. Kasi bango ba lo ba
bakondi ba soutenir à cette époque maman Olive qui na pouvoir. Donc il a dit que bakondi ba soutenir qui petit maman Olive ozwa ba théâtre mobile nazaki président de la République président de la République azaki d'accord à l'époque. Donc ça dit gouvernement andima ko pesa bango chance bazala bat ya ba mimi au Dubaï ba banjo na visa et puis na site nini olali na hôtel le plus cher du monde. Mais il y a monde yangwana na ba site nyonso wana siko bazwaka ba site wana ba pesa ngo ba nigérien ou bien ba Ghana Condé bazali na maman Olive na Dubaï bakoko sala ba suka na ba film suka na émission ethicality ba Nigeria ba ngaba lo ba te photo ya rolongola défi oyo ba congolais ba sali très bien wapi filmer bazonga ba l'accept ba ela biso ba bijou na kingoye oh ba pesi biso mapango oh sans suite les intérêts privés d'abord personnels tiango na mutuno lelo ba comédien presque nyonso tozana ba benga mimukie omoni ba peshanga ba benga ma théâtre oui ba Gomez ba benga ma théâtre parce que Gomez olo ba ya kota théâtre pour azaki ko envisager Nollywood oui babenga mi ba mukie ebelo moni ba on a théâtre sokamo yo mona ateke ba théâtre nyonso ya Congo so ake poto kope kufi po ti bango tu ba sara théâtre ba bule poto rêve ka poto na mobile mo poto ya bali ya memi carrière ou bien moi si moi poto ya zué a memi poto carrière fin cop nani nde on a biso ba bia utoke na mwana nae akeli bala ozonga sustain carrière ekekufa tandis que so ke pa ba nigérien au mona nakika na Merci Johnson mère de 5 enfants. Ti le la tourna. Mobile ne goûte à côté à tourner. Ti le la saraba film. Carrière est aussi la tendeni. Et puis bango tout ba na banda ku na États-Unis ba somba banda ku ba kenda ba vacances partout. Ya biso ezakaka on dirait ba sala théâtre ka pour mobile chaeka na akende poto 5 ans. Et puis à son bagage voiture aba no fouter l'appartement. Histoire ici, ambition, il y a redévelopper art. Exacté. Donc, bayaki na bango théâtre à l'Oyengesko. Bato bayaki théâtre ya talenté. Bato bayaki théâtre à kabeloté. Bato bayaki théâtre musala bazo ki ngolo kwa film passion izaba peshanga. Izaba belle vie bana ba ambition na bango bana posa ba fongola. Parce que so talinet ici là, si la za produit fabriqué par Bellevie. Ngana ndimi na ngai te so limite to kati émission na lobi na liaki na loba oui mais siko na yoki de lo commande kangi na yebite so zanine baba kele au flèche zana na melasoyi nzambe ya Jacques Vernon na melasoyi nous sommes les enfants de papa Vernon aza produit fabriqué par Bellevie na maman Monseka vrai ou faux. Avec la participation aussi à Ursule Peshanga. Vrai ou faux? Vrai. Ba fungoleli na chaîne ya ko fungolela. Ba salela e ba gag ba força na mamo sekanzamba pambola. Lelo akoma munguna. Donc apparemment ba tutu ba sala si la ba apport na vie. Aranda bango ba sincérité, a comme si bango benemi. Belle vie oyo. Apesaka idéologie, apesaka chance ya rejouer. A jouer na Bellard. Bellard, oui. Tala lelo. Donc, ozomona ke mutaki na ambition te. Même ba film on dira ça la ngo po ba fan mo ba 500 mbongo ba PC ça la film to ba chake show. Mais ba film pende on mona même écriture qui to côté. Alors ça la rapport bimisa. Peshanga ça la 3. Ti le kilo quantité mais qualité mais ça tout kaka ils ont pesé. Ouais, puis qu'il y a beaucoup de gens qui s'informer sur la fille. Et puis j'ai même vu une vidéo, il y a une chaîne aussi que je salue, RDC. On a présenté même Ursule avec ses parents, Ndenge Bayaka kozwa trophée, Ndenge Bayaka ko présenter Ursule dans la conférence. Tu sens que non, elle est sur scène à Kinshasa Azate, mais elle travaille sur son image par rapport à l'ambition. À l'époque, il y a ça là, film, maman ni maman, elle a raté pour les comédiens. Wana, c'était celle.
na ba effort personnel. C'est à féliciter. Mais belé les lopé ba ça la film grâce à maman Olive. Ba ça la voyage grâce à maman Olive. Mais péchanga za la fille avion. T'as des photos on a ramon mon que si mato bossa na aller passer té bato bazo yaka na mafinga na vivre ça ki bango si la apport na na théâtre à Congo ezani. Jusque là na monde on nous amène seulement les insultes, hein. Nous makamon, ne bando ya tête, yebite pour semaine auto banda. Et qu'on peut koya pour me coller ça nam. Mais le qu'on appelle internet, on peut jamais corrompre l'internet, on peut jamais corrompre Google, on peut jamais corrompre YouTube. To banda ko se référer kana YouTube, Google, na ba Wikipédia. Apport na ezani. Ba to ba ko répondre en côté. Bazoé la vie privée na bango. Toko sa na nini parce que ba vie privée nyonso bolo ba awa mutu moko atata azalaka na ba période wana na bango et puis ata preuve moko ezati donc chantage sur chantage. Très bien Sarah, une question na terrain donc au couture non. Aujourd'hui Gomez qui claque la porte, il faut qu'on se le dise, a manifesté mécontentement naïe par rapport à Bamakamo Nyonso et Banaki Koleka pour la vie professionnelle naïe Ozaki en danger. Nous avons tous vu les qui a manqué yaya respect par rapport à Bafan yaya ou Babanaki ko s'attaquer naïe. Il faut qu'on se le dise actuellement ezali mabe, ezali malamoté, yonanga to fistizia qui preuve beaucoup des audios awa et tikala kolekate pour protéger ba réputation na ba respect ya batumisusu. Lorsque tu regardes la télé, est-ce qu'il y a une personne qui essaye d'aider, parce que maman Sisila a des valeurs, il faut qu'on se le dise, Tobo Sonangote, elle a des valeurs. Est-ce que Batou Oba Lobela Kaye, na Batou Ba défendre Kaye, Lelo, il y a une personne qui défend valablement la vraie valeur ya maman Sila Bissalo. Azati. Azana été quand on a défendu Kaye, mais on a défendu Kaye puis na erreur. Na quoi apprendre que si la tikala jamais autant na inazala na inas. Ah, pardon, j'ai la toux. Papa, pourquoi ça m'a énervé là, s'il vous plaît? On continue, maman. Gaga m'a défendu. Et puis, na ba défense na défendu avec beaucoup d'erreurs parce que na quoi apprendre na la pour si connaît na ça na côté na vie assis là. Na vie professionnelle. Professionnelle na on a loba. Na côté pe na vie professionnelle ya si là, la vie professionnelle ya Ursil na on lukapna na yeba na bango mibale. Nzoka ti batibaganga si la mwana ina atanga inate. Aza mwana inas eza école primaire secondaire. Ndé mora biso to lata blé blanc toketo soit diplôme d'état. Ndenge pas kendara soit diplôme d'état na inas. Et puis plus grave encore, azwa on a blé blanc. Warangate. Bana ina bat balobi. Eza ba il s'est dit il paraît azwa ngo pe na blé blanc azwa ngo na autodidacte. Eza pe mabete. Il y a importé ça qui azui na kazoate. Oui. Siko ezo koma mabe pourquoi parce que modèle au bato ba ko tombola ye. Et comme isko ko bala na te. Bato baloba atanga ina donc bazozo bato nyonso basara maboke loka baleka na ina te basé lokote. Or même si la leki na ina te il paraît bato kutu balobi te sara soyi awangani boyebisi ya la biso CP na ezaki nani na ina. Atie la biso photo à collation. Aneni ni yatangi na ina. Wana bana ina hein. Bazo reconnaître ya leka ki na inas. Donc aux hommes que eza mabete c'est à féliciter quand même star na mikaza diplômé. Mais modèle au bâtonné ba ko tout kabaninga misusu pona kokumisa e et comme ko ti d'absoto que nous kaba information. Sauf oui la vie professionnelle. Voilà. Donc tant que finga baninga si la l'équipe no pas tanga na ina déjà faut bolongola ngo parce que tanga na ina te. Soka tanga na ina s'il vous plaît pardon. Tomoni photo ya papa Kimbango kenda ko PC flair. Tozo mona ba photo na ya bo mwana c'est que photo à collation et ko zanga te bo j'ai la toux. Ah. Nasenga imaïs.
Donc photo wana ya collation eko zangate ba balancer les biso to ba papier na ya récite na tout ça là. Donc voilà. Donc ça montre que c'est important te ko yaka ko kitisa bande ko mususu pona ko tombola mutu moko o azo mériter pété. O moni ngai na linga tangu na yaka ko lobela batu. Na yeko kumisa fali. Na na facilité à défendre ma propos nanga. Par rapport à misala ya fali. Ko musu batu babi nanga yo o cha fali numéro 1 ngabite na tia tende na monelela. Il est trop actif que tous les musiciens congolais. Oui. Oh, ça la production na mona kangi yo yaya. Yo pe sala yo moko. C'est vendre parce que fallait soit ça la production na mona dans ma l'état dit na pe exemple. Lelo yo moko bimisi mbongo na o che concert tam sous na stade na Braza. Soro beti plein. Ba producteur baota là. Mon a deuxième production yé. Ngapela ningo yo beta na Luanda. Troisième yé ngapela ningo beta na Boy. Ngapela ningo donc yo moko za ko se au créer marché na yo. Donc ko défendre mutu oyo azo mériter te rapace. Yango moni ils sont beaucoup plus dans les insultes. Ba pe on a défendre ko défendre faire réserve énergie. T'as dit na ya ko défendre regarde-moi. T'as dit na sala Bible bakay. Pour na ko convaincre batuke faire n'est pas obligé à avoir une addiction française parce que les Africains sont congolais. Ngam tu na défenda et ata journaliste moko kokate na te ata lora tanda sa kokate ngam na défenda. Eza wera, eza faire pour défendre bango. Eh soko za maele te. Papa, de l'eau s'il vous plaît. Bo pesa maiko. Mai moza na pesa mai ezala a. T'as dit boni ba ventir boy. To kate émission. Papa tika kate émission. Mai. Allons-y maman. Eza pasi. Ko ya o défendre faire o kate. Ce que ça l'aura si là ba o défendre ndeni. Ko ça la nga publicité te. Ya l'aura si là to défendre ndeni. To défendre na ba film na ye o ezoko koma. Eza théâtre, il faut donc ça on théâtre. Et puis aussi Sarah, je signale quelque chose mesdames et messieurs. Eza pe mabete. Au moins ezoko mabe wapi. Même à ça la théâtre, à ça la film, ba belle fille pe ba salaka. Oui. Ba dina na pe ba osala. Ba ndeko ebele ba osala ba biloko ngo. Tikana yo. Ba ndeko ebele ba osala ba biloko ngo. Mais ce que pona nini ya bango batu ba olobela ngote. Ba olobela ngote parce que mutu moko ta ya sous-estimer batu pona kumisa bango. Jamais ba nia effort ya bande ko na bango wana mususu pona kwa adorer. Tellement y ba commissaire l'aura numéro 1 de ba komaki pour le moment ici au Congo la meilleure actrice ezaka Asila Bisalo. Sko bisoneti ba Sarah boto komo luka elle est meilleure en quoi? Yango to komo luka. Nzambe wani. Bino batu bozora ta ya otala ba film nae. Boya websa biso elle est meilleure en quoi? Son apport. Oh, musala na yazo sala, ezape mabete. Au sola ka ki tire ya biso. Mais mabezo koma parce que ba sous-estimer bato wana tout. Or, ye ba ko sous-estimer te azandenge moko na ba Barcelone, azandenge moko na ba peu importe ta carrière, écoute, c'est plus grave parce que na carrière, nous ça sali na théâtre, à ça la porte à ta moroti. Et comme ils sont ma bé risque. Même Gomez, ceux qui 3 ou 4 ans, a commis international. Risque si là, ils ont risqué. Donc, il faut que l'ukaka, que tambola, que tika ba empreinte. C'est important. To koti buzz, to koti clash, to koti tout. Mais nga na sala effort, na sala particularité nanga. Très bien. Tokuta de ya théâtre, ils la théâtre. Pour rôle assis là na ozwa. Mais rôle ya makakumbwa okuzwate. Lata body tikal bum polele lobi sai là ta kola. Pesa ngo papa masumu. Sai. Pesa papa masumu soko tikal bum. Ah non, pesa fisto agobo non c'est ka. Non. Mais hier soir le bas comme papa masumu en coma. Alors c'est déguisé comme il peut papa. Donc aux hommes que à sala que fort à sani atika ba griffe. Les lois ta zate batu ba nomona sai à travers batu. Oyo photocopie sai. Oyo boy.
bandeko botika na mino ofinganga nzala na pasi nde yosala bino bolongwa na babikoki obolala kuna boluka mbongo ero bato bakoma raisonner vacances na bana soko ozaka na poto kende vacances soko oza na Kinshasa lukata bandundu kende mbandaka kutu babiya avion na $1 kende zwa bana bamatata avion kaka bokei kyo ya kovandela na bémission. Je n'ai rien à voir avec cela. Bozolinga bo changer débat boko tsabso na kati ya idiotie na bino ya mafinga. Nous n'allons pas venir là-bas. Tokoyate. Et puis so bolinga bo ma biso ya ba vie privée tokoyate. Et puis Sarah na baksa donc loko moko. Maintenant il est temps que les Congolais ba comprendre dans loko moko. Tu vois qu'ils sont incapables de défendre ba vraie valeur ya maman Sila. Ils sont incapables, ils ont prouvé suffisamment limite na bango, limite na bango. Ils ont prouvé combien entouraka maman Sila mais bazo entouré pour rien. Parce que aujourd'hui il n'y a aucun journaliste qui défend Mama Sila, aucune chaîne qui défend Mama Sila, bazo prouver congolais de quoi makambu oyo batu bazo ko reprocher et pas Mama Sila ezamabe. Parce que tous ils viennent seulement pour les lots et comme bakomo tangela biographie ya Gomez, mebali ya Bimana bango. Biographie ya Mama Ursule Pechanga, mebali ya Bimana bango. Donc les insultes et les insultes, même bazo yamana ba plateau, même ba oyo bango moko ba fana na ba plateau, c'est ça au biso tozo sabino ke ndekonanga boza sans objectif, bozo sunga maman si la té. Ba pechanga awa ça le cas kiti. Abino c'est ma sœur, il y a ba mensonge, ba les ont dit. Sko batwana to ba koseli pechanga fo ba leka na ba média, ça sert à rien. Neti batamaye le roi ba biso to yebi que pratiquement ils ont mensonge. Et on a preuve triangle. Te bazangi ba argument ko défendre. Ouais, c'est ça. Yango fali ayembaki les insultes sur les réseaux zali pour les faibles. Nous sommes là juste nous analysons les faits. Voilà. Bandeko bo soutenaka Sila za star na biso mboka, star communautaire, star locaux na biso. Parce qu'à combien international, tu as un balinde international, tu as un péché en Angola. Donnez-moi de l'eau. Et monsieur Sili. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que moi et madame Sarah Tola Tozo fait la émission Oyo. En tout cas, c'était une façon de défendre. Apport à style à thème et bakisa misusu tant bo critique baninga ki batanga na inate mukanda si les awapi nani azalaka CP tomoni photo tanga opesa Simon Kimbangu Flair wana zaki mwana mukie sikoyo photo à collation tokoti ba recherche tout ça on a sur le plan professionnel vie privée style na ko yate je suis pas permis ya mon péché je viendrai pas. Professionnellement, toza. Professionnellement, pour les publics, qu'est-ce toza? Non, professionnellement, ils la public ou pas, ils déjà personne publique. Tout le monde a droit à parler sur vie professionnelle, il y a star, carrière, en bien ou en mal. Même les critiques sont autorisées. Très bien. Alors, le quoi bino bo commissaire Nzambe, boya ko défendre ba titre bo pesa ki. Pomba ya scène. Et l'on a sa marque na kati ya scène. Si la non elle est là coûté. Oyebi ka lela ate. Nathalie film ben kilo biobi ke na leli. Film ene ka moko wa suka. Mais belle vie aujourd'hui toza na ba Tala ezayi na mami lo ba leli singa lobi a. Mami lo le la mwana e ba boma ya ki libala ba boma ya utimboka yaki. Mwana akufi siko azosenga dingizo ayo mwana loko akufi amoni importance ovana ndako mwana te mwana azate alukile bi azongise mboka aolila siko Nathalie penanga bi bastar na biso ezanga bango babima bana boulot po biloko bana ngo yana kati y aurait-il différence ni to sala bango na ba Nigérien et ba matos kaka to ça différence parce que bango ba gagner mieux que bango. Yo somona ba Nigérien ba sala ba chaîne pona ba tchara ba film. O somona Nigérien mo sali chaîne o lexa ba film.
bazala toujours na ba producteur ozo comprendre ba na plateforme elexa ba film mais biso bon manana na ba chaîne kutu YouTube le quoi biso ba journaliste pour ba chaîne YouTube ezo mériter ba film ana ti et biso sikoyo kana ba YouTube a pambo bozo bomana mutasala ta 1 million d'abonnés azate mais bozo bomana Nathalie pe amami longabi o ezakaka étouffement ya bondoki ya ba congolais ya ba africain de kangi bato Nathalie pe na belve olela on dit les kambo solo ba onyo kolanga na mon importance tanga ngabi oui bino bokati ko jouer zani kuganga apport Yassila na théâtre à Congo-Zani. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Attendez le nouveau numéro. Il y a émission le code de bonne conduite par rapport à sujet Oyo. En tout cas, nous cherchons quelqu'un qui peut faire face à Tadingalapa, faire face à Demer, faire face à Saratola. Faire face à chez nous mususugi RDC ndekwana mosi na zo ba komo na été bazoya pour ne pas insulter ni maman Sila ni la famille de maman Sila ni mais bazoya juste pour na ko aider musala ya maman Sila qui ne liboso il y a ba comédien mususu et qui liboso tozo luka mutu wana jusque là nanu to moni été cette personne capable to moni été moi ici na kitinanga nanu to loba na maman Sarate que to nié be fort à maman Sila to boyi yango non to ndimakango elle a est vrai azo continuer ko ça musala mais niveau obozo chaye yo ba na te et eza boyete eza moi boyé elle mérite pas et alors ceux qui eza bongote venez prouver Ursule eza sans interdit na droit chemin Ursule Pechanga Sarah venait de défendre pour Ursule Abengi a foutu Sarah ba lo ba bongo baloba na ngana na koma pa famille bota famille bota ta on a banda soutenir si la zakana za abaku Léon a commis famille bota na changer na commis mon péchalor voilà mais si vous allez sur internet makambo lobby eza ya eza nango wana ça n'est fini pour aujourd'hui Josué lobby koleka lelo merci beaucoup.